Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous êtes toujours la musique le 18 et la kisi, le 18 et date au fallait à Tchaki, bajalou nyonso babimi ba yo tia ba date pe le 18. Fallait frapper bino et wa buta marambo ya dada. Bengi resté jaloux. Hein? Bengi resté jaloux. Tout le monde ba tia date le 18 ba jaloux. Mais production pe ya Kofi Olomide pour na signer les cœurs jaloux. Double king. Oh nyonso alandi fali. Oh. C'est un jaloux. Oh nyonso tout. Amoni abimisaka même date na fali. Jalousie. Double king. Obi? Double king. Nani double king? Signer les cœurs chante double king. Kofi Olomide. Dès que bengi tu savais nani fallait za king mais double king dans les king. Oh, vena somo pas comme double king. Et signer les cœurs. Oh, mais les king il y a génération ba vena so Kofi Dayati. King Kester Meneyat. Wana zalaki les king ya génération ba vena so ba mopao adana est déjà tika ko la musama polémique moko boye po makambo so Kester azalaki ope malnga sepela te ke muta génération na mi pesa su kombo les king ba wayo bolingi su mani kete toni nango bon omoni batu mususu atopesi ba million na nyonso et kendaka na système. Yo bina banganda drogue place bateka ba drogue tout ça ba dessinaka ba bateau ba immeuble ba château minene ba caracher nyoso ba dessinaka no ekendaka place mo donc ata fallait apesi nyoso yemoko ya bi place ba mbongo na ekenda oh tout fallait asala yemoko ya bi place akenda donc ya masolo ko to beta libanda. Manike se dit que drogue le popo et l'équipe. Manike se dit que drogue le popo et l'équipe. Et l'équipe. Commentaire exact. Les lorsqu'ils qui fait mes bengi double king. Bon, n'a évité pourquoi mes bengi double king lelo. Parce que king ya génération à bango combo na king Kester et Menea. Akufa na épée na tikala mona jamais Kester a mi comme ici combo Rambo Kester, Rambo Kester. Natikala jamais comme on a Kester a mi pesi ba combo oyo que quadra Kester. Donc il vient à biso mo pas mo konzi en tout cas bien. Mais pourquoi date le 18 kaka? Problème exact. Tokoye babango ka le 18. Kobi mi César la ngo problème ité. Le 18 il ga ndé tokoye bat. Mais Toboyi botinde la biso ba bureau de après le 18. Biso ngani nde totinde bino botia libaya le 18 te. Ere kozala musique na bino botia le 18 ezoyokana te. Biso tozala na tokolobela ngo. Non, c'est Toboyi na biso bolekisa batu na bino ono à partir d'aujourd'hui ken piana lobela su kombo na ngate toboyi à partir d'aujourd'hui mbutalika su asala su analyse na kombo na biso te. Bino moko bozo date le 18 botie. Comparaison tokosala soki simbité tokoloba. Mais désolé quand on dit. Non, désolé vraie chanson. Na moi na kanlu ke beta makasi. Na wapi? Na kanlu ke zo beta makasi, na moi na kitambo zo beta makasi, na bandale zo beta makasi. Ngapena shenga na parler na fanda na ba chaîne eza sala ngape mabe ko tala seleo azoye ba ko garder taité. Un artiste et musicien allié à calcul. Artiste et musicien à la sport pour santé débordée. Tout le monde a demandé qu'on a un artiste à beau voir la santé n'est toujours normal. Ba fallait pour santé à mannequin. C'est Léo santé ya ba Yokozuna, ya ba Tyson. On est sous santé à artiste et musicien té. On est sous santé à artiste et musicien té. Nango calme. Fallait acheter datiner le 18 album na ye. Bino nyoso boye. Oh, bah double soginine. Double king. Ah, c'est quoi t'as là? C'est le papier, c'est single moi le 18. C'est l'autre gros content dans ma musique. C'est l'autre gros content dans ma musique auto beta ko. Artiste amboka ko ta chaîne le 17. Azambone. Artiste amboka ya quartier na bino chaîne ko le 17. Abi msa single ne le 17. Ozomona ke ye azomona pena force fallait azanango. Ngana kozinda na libulu ana le 18 te pona kokate. Tellement richeka teti. Et affiche. Cindy P ça va. Cindy P le 18. Double click. Double king. Double king. Cindy chante Kofi double king. Parce qu'on appelle le langaka na mboko batu pena ba komo ozwa pena affiche a tiene pe affiche ayoki pe son moté akomika le 18
Problème est le 18 il peut calater. Vendredi le 18. Bato musu ba boulana le 18 il y a 2040. Déjà 2024. Quand le 18. Quand le 18. Botika liga na 4 jours. La polémique par rapport ça ignorance ça pas chez moi. Jaloux. Bah bato ba sala ba polémique yana po ba ebité. Premièrement nga comme na yebike, c'est Léo po kombo na ebeta magase Léo ti lelo. Fallait c'est Léo abimara mutumo ba finga na efali. De afin à fali pour na intérêt à babezi combo naie et régner toujours parce que yo yebi lelo na musique à Congo c'est le azelo côté na musique à Congo c'est le azelo côté de basé leo bazala ki neti musuni lelo ba neti mikuro ba boka na poubelle donc je pense il fa dembela ra fali moi polémique et tout ça fa na be fali à se pela nango que c'est le poazala il faut à distraire batunenga sala kana c'est tout ça comme va falloir laisser le to beta componente pour na showbiz ndeko na so c'est lo beta première fois na vie na ngana mon artiste et musicien aluka bato ba ya kota concert na eke na okabela bino 5000 fois 5000 fois kona nenga ofele boye bato ba oyate na nenga bafuta mongo ba oyate donc soki okoti ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Landi ya Kevin Panda, Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa. Merci d'abonner tout au Bolanda Nabiso à Nakati ya Congo, Liziba TV, au de ça, la minute toujours d'actualité, la minute toujours ma musique, aux les cas, Nakati ya Congo, Kinshasa, Nakati ya Mukili, Oya Lelo, Yango Tenga, Kevin Panda, Lekechu Nabino. Mopadi sango nabino, moi nabino, mutu nabino, star nabino, garçon de chance nabino, rêve ba garçon belé à YouTube et télé auto solana confrère nangai ndeko nangai Makizembe Ken Piana auto discuter moi muke affaire musique, affaire rendez-vous il y a le 18 affaire Maramutu tout et tout le monde peut joyeux anniversaire à l'artiste Fally Ipupa au lelo a ici 60 ans, 40 ans 38 ans. 38 ans, joyeux anniversaire Naye, puis joyeux anniversaire na batu nyonso oyo basali. Voilà. Merci à Bangoto et aussi à ma maman chérie, maman, madame, moi aussi à Mbongo, na bosanité, il y a Gisèle et Tati, maman Versa, ce qui est ban à ressemblance, il y a Gisèle et Tati, à Kabaka Mbongo, le quoi ça la kanda, les gars sont à kanda pour Kabila Mbongo, les gars sont à Sengo, tous sont à Sengo, à Roma na Kali, maintenant on a kanda, on peut ça Mbongo, à Zoé Bassou, Tepe na moni madame. Chibolaski, moi c'est Azola Songe, moi c'est ma possibilité. Azana Mbongo, le quoi Azana Mbongo te. Amazo aider Batu, madame Chichi na Pession Bote, Batu tout linga Kevin pendant quelque chose. Ya Willy Moucheni pièce rare. Na Pession Bote bisco Zalipe, Oscar Marie tout le millionnaire en kilote na Pession Bote. Zadio Kazadi Zadie na Pession Bote, Chichi Chibolaski na Pession Bote, Batu tout linga Kevin pendant le ketchu. Oyo bosepelanga obotalanga ana kati ya Congo Liziba TV oyo botalanga ngai bolinganga mingi. Bo comptez toujours ko linganga ngape na lingaka bino mingi. Vous allez toujours nanga bien ngapé na kozana bino bien le zali na l'artiste Ken Piana autre solane vraiment moi makambo belé na kati ya Congo Liziba TV. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour le Ketchou, Kevin Panda, bonjour maman CDG Mampata. Bonjour prophète Emmanuel Dodi, bonjour prophète Moïse Kabodi. Basali ensemble nyonso bolanda biso de partout na pesi bino bambote belé donc bonjour na Florence Eka, Deborah Eka, bana poto nyonso bambote na bango. Ken Piana tozano awa toko sola plus makambo ndenge za ya muziki ndenge actualité zali tomoni to soto na débat sur makambo ya l'artiste Fally Ipupa oyo lelo tomoni photo bimi wana c'est le Scram a souhaité ba joyeux anniversaire au rôle vanete dina likambwango. Voilà, alors les questions na yebisayo premièrement bandeko to bazolanda biso malgré ma polémique et les cas sur internet Fally Ipupa na ndeko na biso c'est Léo baza ba frère bana bandal bakola place moko je pense quelque soit la polémique ou les caca c'est le à souhaiter jamais Fally un jour problème est là ndenge moko pe
Fali a souhaité jamais c'est Léo malheur moko komela ye ba polémique bien sûr il y a ba polémique à musique au soit na musique mais c'est Léo Fali Poupa c'est Léo Fali Poupa c'est la famille c'est la famille donc je pense ce qu'il fallait pour parler là, fêter anniversaire. Nga soki namoni c'est Léo a posté ba photo ya Fali a posté la page nae et les kilangate parce que baza bato ba génération moko ba ko la place moko et le quoi grave ça ngo wana te. Voilà le quoi grave ça te vient musu ba critiquer ba lui ba n'importe quoi le ça moi polémique c'est quoi polémique te. Bon bato ba ça la polémique par rapport ça ignorance ça pas dire jaloux bon bato ba ça la ba polémique yana po ba ebité premièrement nga comme na yebike c'est Léo po kombo na ebeta magase Léo ti lelo fallait c'est Léo abimara mutu mo ba finga na Fali de afinga ka Fali pour na intérêt ya ba base kombo na ye et régner toujours parce que yo yebi lelo na musique ya Congo c'est le azelo côté c'est le azaleti mukuu wa oyo mutalie musuni na ye asilise lenga musuni abwaki na poubelle de base Léo bazalaki neti musuni lelo ba neti mikuo babwaka na poubelle donc je pense il faut dire mbela Fali moi polémique et tout ça fa na be Fali asepela nango ke c'est Léo Pazala il faut à distraire batu denga sala kana c'est tout ça comme va Fali c'est Léo to beta componente mais déjà comme on a dit c'est pas bon ce jour na c'est Léo comme on na kini ça Léo ndeli comme on a après c'est monene misa monene tala kwa monene na mboko oya ningi ça batata na kini ayako produire azar concert mo bientôt na showbiz non ça là ngaka bien mais ça là ngapé mabe ko tala c'est Léo azoye ba ko garder taité. Un artiste et musicien allié à un calcul. Artiste et musicien à ça la sport pour santé débordée. Tout le monde a demandé qu'on a un artiste à beau vraiment la santé n'est pas toujours normal. Il fallait pour santé à ba mannequin. C'est Léo santé à ba Yokozuna, il y a ba Tyson. On est sous santé à ba artiste et musicien c'est ça. Mais tu vas bien que l'autre est à showbiz, bien comme les showbiz que nous avons concerne pas que ça somme on a monnaie. Merci pour la showbiz de connaissance c'est l'oiseau bêta. Première fois na vie na ngana mon artiste et musicien. Alors ka bateau ba ya kota concert na eke na kabela bino 5000 fois 5000 fois. On a nenga ofele boye batu ba yate na nenga ba futa mongo ba yate. Donc ce qui au côté avant bimoza moi 5000 donc comme il galère les na Congo mokate za na Congo 5000 francs na pe européen ça va ya concert et sunga bango et sunga bango ba soma moi ça combien madesu moi ça combien loso moi nzungu kotoka muna parler voilà merci Ken Diada vraiment on a vu que c'est PC ya Willy Moucheni et Tolomo pièce rare na PC Mbote si ya Moulex na PC Mbote Oscar Maritou le millionnaire Oscar Maritou millionnaire joueur moko na ebité le joueur international Oscar Maritou bana Chine muta représenter biso zaka ye na bakambwa na c'est bakambwa na des joueurs Oscar Maritou babi pe na Monica Bongo Kasongo ngopé mingi Kabongo Kasongo Kabongo Kasongo wana baza ba meilleur ya génération tout Kabongo Kasongo bambote na iko ba joueur international ba ko pesa batu gu ba ko pesa batu posa mingi et ko sala bien ken pe na loso to komi na mamono ya musique ezo ya ka belé to moni rendez-vous to muta affiche ya Fali ezawana to moni héritier watana ba pezana o ba tcheko na ba château rouge ba les 18 ali somo au pesi mboa boy peka producteur ngwa salaka wa podra Fali kala lelo mi azakoma lelo producteur ya biso héritier watana na pesi moto bisko zali mi age mi de moto zela pe Fali poupa tu ebité ezo sala ndene ezo ningisa to ezo yinda to sala ndeli kambango bon ngana bi le 18 eza jour Fali abimisa tokos o ba c'est la monde entier bon na album local pe héritier par du courage na ye abimisa pona se pelisa batu ya Lubumbashi Kananga Boma Kisangani en tout cas félicitations à héritier Watanabe oazoluka se pelisa pe ba piki me Équateur kuna en tout cas félicitations à ye donc des albums et bima le 18 ango mais couleur ya ba album ango eza différent parce que fallait pour bazo zélé na Australie na États-Unis na Canada dans album a fallu bazo lango monde entier ya héritier pe félicitations Banzangungu en tout cas bana Banzangungu ba luka album en tout cas bana Kimpese en tout cas bana Kikwiti bozela mianji mi demo en tout cas bana Inongo
bana bwende mais héritier baza international aza monde entier te akomi nano international te totika kwa kopesa bato totika kopesa bato bapete oyo baolata nanu te mais désolé okaki onde non désolé vraie chanson namoni na kanluka ebeta makasi na wapi na kanluka ezobeta makasi namoni na kitambo ezobeta makasi na bandale ezobeta makasi nga pena shenga na palais nafandaka na bachaîne eza câble câble pena na olanda bachaîne internationale tout ozobeta masolo musuna namoni hérité na bachaîne ya libanda mboka te donc ça veut dire que félicitations na ye mais héritier pe na babeta porte le monde na mindele bazobeta babidja babeta héritier otana bazozela ils appellent Isaac album le héritier bezali international mi HMI de déjà combo ça sonne très bien mi HMI de ça veut dire que marama malonga kozala pourquoi vous qualifiez na fali parce que vous aura plus mambi ya fali yango to yo yebi déjà fali azana ra ya ba artiste international to comparer lelo album ya fali na héritier te to comparer yango na ndeni ni fali o asala ba featuring ya makasi bandeko na biso ba héritier wata un jour pe ba okoma na ba niveau fali esenga il faut basala ba effort ba bunde héritier azana jeune o eza deuxième album na ye je pense peut-être troisième album a osala pe amso ba tokos parce que bango ba osala ba le passé à fali oh bango ba osala les ba exercice les ba le passé à fali donc to encourager bango ba félicitations na bango et yo kanaka voilà tous la 18 bon ça la mission na biso to visionner que baza ba musicien na biso simba et ça la délebo parce que il y a des monaki de bansembo eux c'est plaisir quand on comprend que les 18 les a problème fallait à côté retirer pas à côté mais ouais qui génère une dernière mi HMI demo ba générique yango na sepeli kaka na ba crime moko boye oyo na kaka na générique ya brigade ya 2016 na yoki ba même écrit na ba répéter yango na générique ya héritier pe azuka garçon mo bazo yemba neti brigade kaka en tout cas salinga bien à partir wana na raisonner ka brigade daddy non daddy en tout cas côté wana héritier sali très bien à reconnaître vient de la forêt à bois qui vient naie sali bien côté wana vraiment bravo na artiste à bois qui vient wera parce que héritier soki aza héritier lelo c'est grâce à Werason soki wera alobaka héritier oyebana te héritier nga ayebana te soki wera alakisaka héritier ndenge ya kopanza voix te nde leo tokontaka héritier parmi bagrand chanteur te donc esalinga bien à reconnaître vie na ye c'est bon. Voilà, merci à tout le monde. Vraiment, tout à la lumière. Parce que quelqu'un passe à Mambo, ça la trouve soit plus. Après les 18 détruits, Mayamba, maman, Carlos Junior, on a pêché au mot. Mayamba, maman, Carlos Junior. En tout cas, on a pêché par exemple. À Cabasso, au 550, on a pêché au 300. En tout cas, on a 550. Tu es raisonnable. Ah, ok, qui te regarde. 50, tu as un pena, pardon. On a 50 pour aérobag, ça, ça va bien. La queen, ma vie, on a pêché. En tout cas, ça linga bien Enoch Toto yo yebi Enoch Toto yo yebi. Mais les 18 on a toujours ba musique les 18 et la kisi les 18 eza date au fallait ataki ba jaloux nyonso ba bimi ba yo tia ba date pe les 18 fallait refrapper bino et wa kuta makambo ya dada bengi rester jaloux. Hein? Bien été jaloux. Tout le monde au bâtiment date les 18 tu vas jaloux. Mais production peut y a confié le milieu pour signer les cœurs jaloux. Double king. Oh nyonso alandi fali. C'est jaloux. Oh nyonso tout amoni abimisaka même date na fali. Jalousie. Double king. Obi double king. Dans les double king. Signer les cœurs chante double king. Kofi Olomide. Des gars bien qui savait qu'il fallait king mais double king dans les king. Oh, venez absolument pas comme double king. Et c'est ni les cœurs. Oh, mais les king il y a génération va venir sur Kofi Dayat. King Kester Meneyat. Wana zalaki les king il y a génération va venir sur Bamopao. Adayana est déjà tika ko la musama polémique moko boye po makambo. Ceux qui Kester azalaki opé malgré c'est pelate que muta génération na mi pesa sur combo les king. La génération va venir sur Mopao ezara bango ba king Kester nde kolo combo ya king. Adaya déjà que son nom repose un peu vient dans king Kester et Meneya. Mais il y a bengi double king rolo bandeli. Bon, na moyenne ça les commentaires exact les lots qui fait mes bengi double king. Bon, na évité pourquoi mes bengi double king lelo.
parce que king ya génération na bango kombo na king Kester Emenea akufa na epe natikala mona jamais Kester amikomisi kombo Rambo Kester natikala jamais komona Kester amipesi ba kombo oyo ke Quadra Kester donc il vient na biso mopa mokonzi en tout cas king Kester o akufa que son âme repose en paix comme azalaki king lelo vient na biso pa comme double king en tout cas comme ndenga mipesi kombo double king bon ba fanatique ya Kester na éviter so ba osepela mais comment que le Cindy peut risquer pour les 18 wana et zo salon ni vraiment na éviter te bango moko ba mona ka film bo bozwa mais tu dis que Kofi aza papa o ya Cindy a sala le loisa là comment que pourquoi ka fali Kofi ko zo idée à chaque les 18 chaque époque ezalaka na makambu nango o eza moment ya fali eza moment mo bote ke bato bo forcer nature bo forcer Cindy chante très bien non Cindy aimba très bien en tout cas na ba maman mutaleki Cindy na yemba zate Cindy aimba très bien mais pourquoi date les 18 kaka problème ezate tokoyeba bango ka le 18 Kobimi c'est ça le problème était les 18 il a ndé tokoyeba mais toboyi botinde la biso ba bureau de après les 18 biso ngani nde totinde bino botia libaya le 18 te ere kozala musique na bino botia le 18 ezoyokana te biso tozala na tokolobela ngo non toboyi na biso bolekisa bato na bino ono à partir d'aujourd'hui ken piana lobela su kombo na ngate toboyi à partir d'aujourd'hui mbutalika su asala su analyse na kombo na biso te bino moko bozida tia le 18 botie comparaison tokosala soki esimbi te tokoloba toboyo biro de o bapomba boluka ke na fandaka na kwembo toboyi le 18 efandaki nango calme fallait atie date le 18 abimsa album na ye bino nyonso boye o ba double soki nini double king siko tala c'est le pabi abisa single moi le 18 c'est l'autre ko contente na maramba musique c'est l'autre ko contente na maramba musique to betako bon il va dire 18 c'est le moment c'est single bango nyonso bakomika le 18 le 18 on sait pas bango tout ba wela ka le 18 tala na mona eloko alobate parce que batu bango moko ba mona na misu to landaka featuring ya falika na Nino eza flash ya Tokos Day bomoni bino moko bomoni bino moko nzembo likolo ndenge bloqué ba boîte ba bar partout lelo tout le monde bato belé batie date ya le 18 alaka pona jalousie jalousie mais tokotala bino kaka parce que le 18 ekoleka tokotala album nini o ekoya ba contrat album nini ememela so ba trophée pour to bando mona fali azwi trophée boy to bando finga ka bino bato botia mabala le 18 tala kutu papa chéri akimine le 18 papa chéri akimine le 18 artiste mboka kuta tiene le 17 azambone artiste mboka ya quartier na bino tiene kutu le 17 abimsa single ne le 17 ozomona ke ye azomona pena force fali azanango ngana kozinda na libulu wana le 18 te pona koka te tellement richeka teti mi ange midemo za ndeni kombo ngo mi ange midemo non mi ange midemo eza vrai kombo kotala pe affiche nango bon eza pena très bien bon courage na héritier courage na héritier bongo Cindy affiche Cindy pe ça va Cindy pe le 18 double click double king Cindy chante Kofi double king Sko ngabe loko elekela ngaka na mboko batu pena bakoma ozwa pena affiche atiene pe affiche ayoki pe son moté akomika le 18 problème exact le 18 peut calater vendredi le 18 bato musu babulana le 18 ane za 2040 eza 2024 ka le 18 ka le 18 botika liga na 4 jours botika na 4 jours mutaki mate le 18 wana mutaki mate donc mutu pe akangisa pe mutu te po ba analyste kosala si ote bavanda côté au bureau de ba makasi ba mais le monique c'est ni le kera bizinzembo simbi tomboki e bete ke e gagner e kangi tokoso ça okande oyebi ke sala nga bien wana critiquer ba mama chala mwana na ba mama mbili ya belle
ba mege 30 ba mela pema omoni lelo ba ser na biso ya makasi pena ba resulté donc sindi le cœur to pesera ba bonne chance abete loko nyana pene simba epesa makambu musique ya ba mere la muka bon pekisa ki etali ba Wario Basiliki pourquoi faire Robin avec double king pour na nini eza ya kopanza mikolo ngo ba polémique ye entre Kofi Olomide Fally Ipupa. Bon, on a dit que Fally a zamwana ya Kofi. Mais tu comprends que papa comme double king. Double king en to ebite moi no king. Papa comme double king. Regarde les kimwana. Il y a les kimwana. C'est comme il vient les kimwana, il y a double king, il fallait za king moko. Tu côté la bango le 18. Merci na tout bani son nakati ya Congo Liziba TV. Merci à abonner tout le lotomoni nani Maniké. Vous sont ensemble été abi Alexis ba Ernest Mingi pas Fally Ipupa azui le côté yoke ba poto asai mambebele et le remis au kumisa na héritier Watanabe. C'est éviter les Camerounais ba Wario bolingi su Maniké te toni nango. Bon, au moni batu mususu ato pesi ba million na nyoso et kendara na système yo bina banganda drogue place bateka ba drogue tout ça ba dessinaka ba bateau ba immeuble ba château minene ba caracher nyoso ba dessina no ekendara place mo donc ata fallait pesi nyoso yemoko ya bi place ba mbongo na ekenda oh tout fallait ça là yé moko yebi place à kende donc ya masolo ko to beta libanda Maniké se dit que drogue le popo et l'équipe voilà Maniké Luka traitement avec diambe l'équipe le popo ça qui to côté merci à abonner tout merci à quel merci bon finga maboyo kana suzuka bo ni bo manarate te to aussi to boya ki na biso marambana da to boy na biso sina signé na bi so ya ko finga ba Wario so ya ko finga Fally ke ndo finga na donc tout on a bondela na sur l'autre. Merci, moi, de la fin de bateau. Après les 18, non, après les 18, Nana Koya, tu as l'analyse, il y a bien, en tout cas, Oscar Maritou, Oscar Maritou, les millionnaires, en tout cas, Cédric Kayembe, Ibodo, Mobalo Azana, bon, donc, en tout cas, Florence Eka, Deborah Eka, Yoyebi, Ibodo, moi, si un frère Nabi, Sozo, Bine la Epena Loketo, Loketo. Yo le kiande ni Cédric Ibodo, hein? Yo le kiande nous Bine la moi ça yaya wo. Abina pena. Ibodo. So ina voix qui combo na resonara vidéo ana professeur. Merci à tout la Mavinga la pression beauté. Tout linga Kevin Panel. N'importe ta sœur Pauline Lumumba ko Adèle Jogo Bago danger. Et vous meli hein? Avec Bago danger. Wa mutu nanga te. Vous meli vraiment yo ken yo. Vous mutu mbeli suna ndeni. Wa mutu nanga na boga. En tout cas merci beaucoup que tu n'as choqué. Merci et tout le monde balasima bisous bye. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.